Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandeko ngai mama Deli na Yesu liboso na bino ba o bolandi bokolanda ngamba liboso bozo occasion ya olanda ngamba liboso vraiment nga mama Deli na pesi bino nyonso mbote vraiment to na ekosa video o pona ko partager makambo oyo kolo atalisaki ngai elongo na bino pe na ko partager bino makambo oyo Nzamba tie na motema pona partager na bino to bondela nanu na kombo na Yesu Masiya po te Saint-Esprit aza na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya to liboso na o papa. Nzambe nga na bandeko nyonso bakolanda nga na video o to pesi yo merci to kumisi yo to netolo to sanjoli yo po ete yondo zo batela biso zo bundela biso tumba mbutu pe na moi po permettre biso toza na bomoi na tango o to pesi yo merci kumisa masanjolama. Saint-Esprit na beleli yo molimo na Nzambe za na nga za na nga na video o na uzo sala pe na ndeko moko na moko olanda video o Saint-Esprit fongola mayele na biso papa to comprendre nini oyo yo ngolo bela biso na tango o papa na beleli yo kamba ngai nesika oyo ezala ngai te mezala yondo loba papa na pesi ndeko moko na moko olanda nga na maboko na o papa. Video o ndeko moko na moko olanda kokuta na maladi na ba position nyonso kokuta ndeko moko na moko kolo sembola loboko na likolo na ye papa sembola libona likolo bandeko moko na moko bazobela bazwa guérison bana ba problème bazwa solution papa oza Nzambe na bomoi papa na pambolio na commission na netoli okolo na biso Saint-Esprit sala misana ya kokamwa na belelio molimo na Nzambe sala ndeko moko na moko azwa video o partager na bandeko mususu papa mona ekati na mosala na okolo konte ka parmi basali na mosala na papa na commission na sanjolo na netolio nyonso na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai mama Deline vraiment na liboso na bino pona kosala video oyo na pesi bandeko nyonso mbote vraiment Nzambe aza na moko na moko alanda video oyo na pesi bandeko nyonso merci ba obozo ko s'abonner lisusu na Deline TV merci Nzambe apambola moko na moko bandeko nyonso oyo bokomelaki ngai na ba video na salaki na video na otosala dernièrement ba message nyonso bokomelaki nga vraiment na yambi yango Nzambe amona moko na moko o azotia commentaire ba o bazotia ba verset biblique Nzambe amona bino ba o batelenga ba verset biblique nyonso Nzambe amona bino azana bino na yeko sala video oyo vraiment bandeko bele bo remarquer pendant 3 semaines je crois na sali video mon côté 3 semaines na sali video te bato ebele bobengi ngai bato ebele bokomeli nga na WhatsApp na ngai en tout cas Nzamba mona bino bato ebele bakomi mama Deline likambo nini ozoyokana te problème nini likambo nini tozobondela pona yo tobondela pona o bato ebele en tout cas na moni penda ke bolakisi bolingo vraiment bolakisi bolingo bozobondela pona nga Nzambe apambola bino bo continuer ko bondela ka pona nga bo continuer po eza bitumba makambo o nga nazo sala eza bitumba nazalaka na bitumba na nga deja monguna satana buntsanga mais à partir ko sa ba video o bitumba e mata lisusu makasi o bokoki ko imaginer te soki nazaki na Nzambe te na kokozala devant bino te mais 3 semaines à cette vidéo ote ezaki nazaki très bien Nzambe azaki na nga azaki toujours ko batela ngai mais na saki vidéo ote po nazaki ko se sentir nazaki incapable ya kosala vidéo soki na lobi ke nazaki incapable ya koleka po na kosala vidéo po kosala ba vidéo okoleka kosala ba vidéo surtout ya makambo ya Nzambe o ezape makambo ko spirituel o monguna satana alingi te eke ngana loba yango en tout cas na kokoleka ka pamba te na kokoleka ka bongo te kaka na leka na mimoni ke soki na lobi na mino na moni na zaki akoka te pona nini
na ça la vidéo pour sima na koyebisa bino ke na ba vie na biso il faut mutu na mutu fo miyebaka état d'esprit na yo. Il faut toyebaka état d'esprit na biso. Donc il faut linga koyebaka état d'esprit na yo. État d'esprit na ngai eza na niveau nini na temps oyo. Soki na bi na niveau nini ekoza faible, ekoza fort, ekoki kozala nini. État nango tam sous eza donc ndeka na lobi. Donc il faut yeba état d'esprit na yo. Vraiment na santa qui on dirait état d'esprit qui faible nde yango na leka kite devant bino pour na kosala ba vidéo po let oleka le na leka ka po na sala ba vidéo naza devant batu ebele naza devant bana nzambe naza devant ba franc-maçon naza devant bandoki naza devant ba marabout naza devant batu ebele ya mabepe lisusu vraiment yango wana ke avant na leka il faut naza makasi naza makasi po etumba oyo koyela ngai na longa yango na ko expliquer yango na vidéo o na osalela ka yango po na ko expliquer batu koma état na yo ekoza la fort koma état na yo ekoza la faible. Donc vraiment nga boye eloko nga mona lobai kete ezaki faible po na koka kosa vidéo te po na nazaki ko tozaki na organisation ya fête ya fiançailles ya petite sœur donc nayambaki bapaya ebele na ndako nayambaki bapaya ebele tozaki kosala bakursi tozaki donc nazaki kosambela comme il faut te normalement boye soki nasambeli mokie na journée soki nasambeli mokie ntango nasambeli 3 fois nde nazalaka normal soki nasambeli mokie nasambeli 3 fois mais na temps wana nde tozosala na yambi na batu toza ndako eza toujours na ambiance mo makasi kobima kosaka eza bakursi donc ozomona kosambela ezalaki moke kosambela ezalaki moke donc nga moko nazosanti ke nde nazosambela moke boye état d'esprit na nga ekozala faible devant bitumba oyo makasi nazalaka nango devant bavideo oyo ezala faible vraiment makasi po nzambe ayebisa ngai alobi na ngai Abia Adeline bavideo nozosala batu bazozwa yango bazokanga yango foto bazozwa bafoto na wa partir ba video baokanga bafoto baokena na monde mai le baokena na monde mai nzamba bi bazomona oya bangwa makambu na monde mai kuna abi bafoto na yo ezosala makambu kuna na monde mai aisanga bile ozosala mutu muso azotala ba video na oboye azosala ba incantation mabe mais bazomona oya bango makambu nzamba isenga te makambu ni bazomona bamona oya bango makambu donc yango ezosenga ke il faut na koyebisa binongo na video nde nini mwana nzambe bamsu baloba bakanisa ke nde nga naza mwana nzambe boye nga naza mwana nzambe nayebi nzambe boye boye monguna satana kolonga ngata kolonga ngate bien si monguna satana olongo te poza ya nzambe mais il faut zala pe na niveau spirituel ya makasi po toza na bitumba na biso ya ba niveau na ba niveau bitumba ezaka na ba niveau na ba niveau ndeti nga boye nazaki na bitumba na nga pe yanga moko le na comme kosa ba video bitumba matisa mili susu à partir ya ba video o donc il faut nazala makasi po balonga ngai te makasi ngezo bakifuna zala na état spirituel ya makasi de photo yebaka état spirituel na biso donc okole kaka boye te ata ba pasteur basali na nzambe bani okole kaka na cher boye te so yo moko oyebaka état spirituel na ngeza nini pona telema devant batu na teya na loba ata na ba YouTube oboye na bima na YouTube ezaka loko ozobima ozomata na cher il faut zala vraiment na état d'esprit o eza fort na ko expliquer ngo na video moko na ko expliquer bino ba mesure nini tozaka nango et puis ndenge ni bitumbe yelaka biso na niveau bitumba o tozaka nango eza na makambo be na kati wana na ba témoignage ebele o eko édifier bino nango po bo comprendre peut-être que to négligaka prière te to lingaka te to kita na état d'esprit monguna satana alemba te le bazozwa ba video nanga bakangi photo bakena nango na mai bakutinga naza faible na sali video mtu bakangi bake balemba kate mukolo bakutinga naza fort pardon na intention na bini mais
mukolo bakozwa siko video oyo naza na nga na état d'esprit moko ya faible bakangi photo bake mukolo wana omona ke balongi ngai ozomona do yango wana biso bana nzambe foto ozalaka mayele toyebaka place mosusu nakoki kokende nayebi ke place oyo nakoki kokende place oyo état d'esprit na ngai eza ndenge nini matanga moko eye boye mikolo ozalaki na kopuye makasi tokeka matanga na okutana bato batielo mutambo kuna balongi yo ozomona yo mofo yebake ba place mosusu bakenda yango bikendela te. Donc il faut dans un état d'esprit où ils sont fort na ko expliquer binongo na vidéo où ya donc c'est ça donc il raison au ngana ça là qui ba vidéo te pendant 3 semaines ils ont qui état d'esprit ils qui vraiment faible na santé qui faible et on a ça qui ba vidéo te ba tout peut fait type ils ont qui non kaka semaine moko o ba to ba yaki wana ba ki faut ya ba mercredi ti bake ba dimanche ba mardi nde bato basila ki kokende mais il faut siko na kota suma bondeli na kota suma bondeli na zonga na niveau oyo na koki koza capable ya koleka devant bato nyonso pona kosala vidéo. C'est ça donc siko nde na se senti que en tout cas siko naza capable ya kosala vidéo nde na l'équipe boso na bino en tout cas ezaki kaka explication na kokai kopesa yango wana. Donc yango na kokai kolobaki en tout cas merci bo continuer ko bondela pona nga vraiment ma bondeli na bino ezo sa pe ke na zala pe lisu makasi lisusu po ba video oyo nazo sala oyo eza monguna satana zo linga ngote monguna satana batu ne ba olinga ngote baolinga ngote oyebisa bato ke tala boy bafunda kabiso basala kaboy tozala boy monguna satana lingite to koma mayele donc alingite yango akosepela teke ngana continuer koloba na bino mais nzambe oyo azobatela nzambe oyo azotindanga na loba nazana confiance na ye ete aza nzambe oyo ye moko azotwa contrôle ya nyonso nga devoir na nga tant que mwana nzambe ke il faut na bondela kana tambo na kobanga nzambe na lembisa puissance à prière te de devoir na nga ya mwana mais nyonso nzambe azozwa na contrôle. Et puis na kosenga suna bandeko bobondela pona nga mama Adeline pe bobondela pona chaîne o Adeline TV po na Monique eza na bitumba chaîne o Adeline TV ba signaler chaîne oyo na je crois ezaka bato mabe ba signaler chaîne oyo ke chaîne oyo lekisa ba makambo moko bien te ke nga nazo lekisa makambo moko bien te na chaîne o na YouTube nde YouTube ayaki ko komela ngai bakomela kinga message moko na YouTube nazwaki message wana nde bayebisinga ke na chaîne nanga bafundi chaîne oyo mais YouTube a contrôlé ba vidéo nanga nyonso le ba contrôlé don nzambe merci heureusement YouTube akangaka chaîne bongo te le yo keka ko signaler chaîne oyo ezoloba makambo mabe bokanga chaîne oyo YouTube pe azana batne ba osala ba enquête babandi kotala vidéo na moko ba contrôler chaîne ba ko kanganga na vidéo moko bakanga na vidéo moko vidéo wana ezalaki vraiment te ke vidéo o nga na koki kotia vraiment bakanga kinga na vidéo wana nde bazui vidéo wana ba bloquer yango et puis ba komelinga ke il faut na bongisa na yeba eloko nini o nga na koki koloba te na YouTube na eloko nini o nga na koki kotia te na YouTube mais batikaki ngai batiki chaîne o Adeline TV mais faut siko tozala mayele batindelinga banina bango ba condition na bango tala makambo ebele na bandi kotanga tangana en tout cas na vu vertige na kati yango wana na zo kosenga keto bondela nzambe abatela chaîne o po eloko nyonso nzambe akoki kopesa biso chaîne o Adeline TV za chaîne na yo chaîne nanga chaîne na biso nyonso nzambe apesi biso yango po toyeba makambo oyo eza spirituel monguna satana osepela te yango na siko eza lokola nzambe soka pamboli biso na eloko mofuto batele eloko wana mwana nzamba ko pambolo na mwana ko pambolo na libala na musala na eloko moko boye il faut o batela eloko nzamba apamboli nango donc ko batela nango ngelo baketo tia comme na prière
to bondelaka po nango tozwa soin nango yango na décidaki vraiment que il faut kozwa ba technicien je crois kozwa ba technicien po bango nde bakoyeba ba condition nyonso o YouTube alingaka te ozomona le nazosala video le nazoloba video mo boy na lobela makambo ya batonga o batiaka biso na tanga kutu kombo na mote batonga o batiaka biso na lobela ki on a vu o bazotia biso o na lobela ki on a video moko musu nazotala ka ba video ide mo izungaka na blokango na bloka yango so botali bomona ngo ezalaka te na bloka ide mo ka ngabi na lobela ba makambo o kuna komaka mangole na lobela ba makambo o ide mo ka ngabi te na blokango ta mususu e ko causer problème mais chance pe na bloka ki na ebite so bakuta ki video wana soki ngaki ezala pesu na problème na ebite mais video o bango bakangi o bakuta ki na problème ezaki video moko na lakisa ki mwana mobali moko ba police babomaki na États-Unis kuna nde babandaki kofina ye nazo expliquer nazo lakisa image wana ke tala babomi ye boye banini pe na expliquer na makambo ezaki spirituel nde ni babomi mwana mobali wana na makambo modo na expliquer ki yango wana ezaki ba video o nga na tika boye wana ezaki lokwa video ya liboso na sala yango 10 mois passé video wana na kotisa yango 10 mois passé lokola basignala YouTube te basignala pardon chaîne yango te bafunda chaîne yango te video efanda nango mais sikole bato makambo na obenga bonka bato misala mabe po mambo nga nazoloba penda na chaîne oyo vraiment nayebi te donc nzambe kaka donc vraiment nde yango wana nzambe akosunga ko pouvoir quand même tozwa ta technicien moko po azwaka soin nango biso pe tobondelaka po na chaîne nango vraiment nzambe azwa lokumu po nango po eloko ya pesi biso il faut tobatela yango vraiment en tout cas nde yango nasengi sujet de prière tobosantela bozobondela po na Mama Deline TV bobondela po na nga Mama Deline bobondela pe po na chaîne kwa Deline TV vraiment nzambe akomona bino vraiment c'est ça po eloko soki bato ebele bazobondela po eloko wana en tout cas monguna satana po alonga ngo kozala pasi po tokoloba makambo ebele na tolobi te tokoloba makambo ebele tokoyeba ba stratégie na bango pona toyeba siko ndeni tokotambola na mokili oyo na le tozobondela maloba ni tokoloba pona biso nde tokoloba en tout cas c'est ça eloko na ngena lobaka yango wana et puis bato nyonso napesi bino merci botaki ba verset biblique merci nzambe amona bino lelo oyo na ina loba likambo nini ona ina loba lelo na ina loba na bino makambo nzambe atalisaki ngai ezalaki nayebi te ezalaki un samedi je crois un mois kokoka ou bien 3 semaines bien un mois kokoka nzambe atalisa nga makambo yango ebandaki na ndeni po nzambe ake kotalisa nga makambo wana bandeko na ngai nakoyisa bino mboka na biso Congo nayebi te soki nzambe azwaka Congo ndenge nini mabela Congo nayebi te soki nzambe azwaka ngo ndenge nini nayebi te soki eza nayebi te naoyeba kutu mona koobimisa te o nzambe azwaka Congo bongo nazoyeba nde na kooloba te et puis le tokolobela Congo te sans que tolobela ba Congolais et puis biso ba Congolais nzambe azwaka biso banani biso moto yebi te nzambe azozwa biso banani bandeko nanga nzambe azozwa ba Congolais banani toyebi te toyeba ngo kala te toyeba yango nzambe azozwa biso banani toyeba ngo kala te elo na oloba donc nga pona tia Congo ka na tia makambo ya mboka Congo ka ezaki na 2006 na isa bino nzamba loba na ngake il faut sepelaka Adeline sepelaka ndengo botama Congolais sepelaka senga ngai merci ndengo botama Congolais
senga kanga merci ndengo botama eza ne kolo na yo oyo botama nango koloba kateke kolo na biso bandoki kolo basu bongo te senga kanga merci po obotama congolais bande konanga doki biso ba congolais boza na expliquer bino bien so na lo ba congolais na zolo ba biso ba congolais ya Congo Kinshasa ya Congo na biso RDC ya Congo Brazzaville pe na Congo Angola na Gabon donc yo oza angolais yo angolais oyo kalingala makambo nga so na lo ba Congo na yo poza na kati do biso ba congolais opona bangolais baza ba congolais bakiboye bakate bangolais pe ba congolais ba gabonais pe pare parti ndambu wana ba gabonais baza ba congolais ba congolais Brazzaville kutu koloba te toza biso nyonso batu moko ozomona de lena zolo ba congolais na ba congolais Brazzaville na ba congolais na biso na ba congolais ya Angola na ba congolais ya Gabon ceux qui ba yoka lingala na ebité pour le quoi na zolo ba na lingala c'est ça malheureusement je crois que ba yoka lingala te problème te mais nzamba yebi apesa bango ba message pe kuna na langue o bango ba loba kuna c'est ça après sikoyo nde yango na ina lobake en tant que mutu o abotama congolais omoni biso ba congolais ko bande kolanga toza penda batu moko tokozala peko ofuka mnoko bandi ko adorer nzambe poasa obotama na Congo po obotama na ba o babotama na o babotama abaza ba congolais dans le sens que obandi ko adorer nzambe poza la ka congolais do toza batu moto ko adorer nzambe kaka poto botama do fuka mno bando banzambe na pamboli opote na za congolais nzambe na kumisio papa poto bo na do toza batu moko il faut to sala kango pour modeli nzamba zozwila biso ba oyo nazoyeba ndenga ko expliquer yango te nazoyeba ndenga ko expliquer te banani o biso réellement toza devant nzambe banani yango o biso toza na miso ya nzambe nayebi ndenga ko expliquer bino te nayebi te do yango ka ilo na oloba na bino en tant que congolais o botama congolais congolaise le ozo ko adorer nzambe yebisa nzambe merci Seigneur po ete na botama congolaise merci Seigneur po ete ba parents na nga baza ba congolais merci Seigneur po ete ba parents na nga baza bangolais faut ko pesa ka nzambe merci po nango faut ko kumisa ka nzambe po nango vraiment po azozwa biso na niveau moko na yebi kunte non lo ba no un jour nzamba azozwa biso banani non lo bango peut-être un jour so ki nzambe faut a lo bananga sous ebele penda banani toza po nazo mona kaka valeur nango valeur omoni elo moka ba lo belo izana valeur mais ozo comprendre te elo kwango izanini donc c'est ça siko elo na lo bana bino biso na Congo na biso wana na Congo na biso yango nde eko préparer batu pona enlèvement kozala vraiment kozala batu be te na kota mamsute doki Congo wana ezo eko préparer batu pona enlèvement donc évangile o eko mema batu na enlèvement eko banda na Congo. Donc, vrai évangile eko banda na Congo, nde eko panzana après na monde entier. Donc, eloko na ina lobake nzamba ko travailler na ba congolais. Nzamba ko travailler na ba congolais. Je crois que beaucoup sont d'accord nanga. Nzamba ko travailler na ba congolais à la prendre eko bima pe Afrique mobimba ti ekena Europe mindele bakoya koyeba nzambe oyo ya solo à travers évangile ebima na congolais de leto lobela na Congo pardon leto lobela Congo tozomona ba congolais na kati ya Congo donc nzambe ko travailler na ba congolais pona makambo oyo alinga sala a kitisa mindele a kitisa ba occidentaux oyo a matisa ba africain amatisa Afrique akitisa Europe, États-Unis, ba continent mususu wana ako travailler na ba congolais.
Vraiment na makambo na oloba no to kende na makambo bolandanga vraiment bien na makambo o na oloba na bino bo comprendre pourquoi na oloba na bino boy nzamba ko travailler na ba congolais vraiment za solo ko travailler na biso ba congolais pona ko sala makambo oyo e ko sala na Afrique pour continent Afrique etombama ezonga na place nango ezalaki ya likolo na kala. C'est ça. Sikoyo monguna satana ayepe azana ba préparation na ye ya ba nouvel ordre mondial na ye oyo azana ba préparation na ye ya makambo na ye o azokana ko sala makambo belebele. Pourquoi monguna satana azosala nouvel ordre mondial? Pourquoi azosala azana ba préparation belebele pona ko sala pe na mokili oyo atanke azo régner na mokili oyo biti na ye ezali po azwa bato ebele ba raté enlèvement bato ebele bazala ya ye po azwa pe bato ebele atia pe ba marque na ye pe ebele na bato po bakende kozika na bango na ye kuna na moto na bato na ye biti na ye eza yangwana na si bozo comprendre nde to okende siko monguna satana ndenga zawana lokola ngana mone bandeko na nga nazo na sala ngo na video moko ezalia na si bolanda na mona Satan le diable Lucifer na mona ye na trône na batu na ye ba ye wana réunion ye alobaki na bango nini alobi na bango alobi boyebi ke ngai na bino toke kozika na moto batu wana balobi mokonzi toyebi ke biso na yo tozika na moto abi ok lokola biso ngai na bino tozika na moto bino bolingi tozika ka biso moko bango balobi te abi yango no moni gupa batu wana kote wana baza batu na biso si tozwa bango me mupanzi wana nde musu bokende ko séduire bango ba obolanda nga bo comprendre eza na video moko na sala kuna donc Satan ayebi ka kozika na moto batu na ye pe ba ange na ye ba yebi ke ba kozika na moto sikoyo baza na posa bazika bango mote bazika na batu yango no moni bazosala ba nouvel ordre mondial yango moni bazosala aza na ba préparation na ye ebele abeta batu ba caché na ye pole mutu azwi caché na ye mbala moko bakozika na ye na moto wana donc lokola pe ye aza na ba préparation na ye ba préparation ya monguna satana ako travailler na mindele azo travailler na mindele pe ako travailler na mindele abanda pe déjà ko travailler na mindele kala pe ako travailler na mindele vraiment nazo yebisa bino sikoyo lokola siko Satan ko travailler na mindele Satan yebi ke ye ako travailler na mindele nzambe pa yebi ke Satan azo travailler na mindele a travailler na mindele pe azo travailler na mindele nzambe pa yebi yango siko Satan yebi ke nzambe azo travailler na ba africain nzambe ako travailler na ba congolais Satan yebi nazo yebisa bino na okosa bino te Satan yebi ke nzambe ako travailler na ba congolais sikoyo lokola Satan yebi ke nzambe ako travailler na ba congolais donc guerre na biso nanu ya liboso toza nango na ye yangwana guerre na biso no ya liboso toza nango donc yango biso ba congolais toza na bitumba makasi toza na bitumba makambo eza facile so tozaki na nzambe o aza na nguya te tamsumbe si tokufa mais race na biso ezala asute surtout mboka Congo mais ekoma nango mindele na mindele mais soki tozo continuer kozala boye eza pona ke toza na nzambe oya solo toza na nzambe oya solo siko elo ni na koloba monguna Satan ayebi ke nzambe ko travailler na ba congolais pona ba préparation na ye ya kokwesa batu na ye o mindele
po ete amatisa bato na ye bato ya nzambe baafricain. C'est ça. À l'après-l'air amatisa bato na ye baafricain nde mindele oyo bakobongola mitema na ba oyo baza na bango na makambo wana te ya Satan te, bango nde bakolanda évangile, bakolanda nzambe oyo bakongolais bakotombola évangile oyo bandote ya mana Congo yango bango bakolanda. Ok. Nena loba boye kindoki moni biso ba africain ba kindoki ezalaki na mbanda kala, kindoki ezalaki na mbanda kala, mais kindoki na biso ba africain ezalaka ndeni ba africain bayebaki donor ba congolais bayeba koko na biso bayebaki déjà nzambe, bakoko na biso bayebaki nzambe vraiment ya solo, bayeba nzambe o solo, mais problème na bango siko ezalaki bazalaki kosola na nzambe makasi, nzambe bandako pesa bango mayele makasi, nzambe bandaki kolakisa bango makambu ebele. Sikoyo na kota place wana vraiment makasi te nazwaka likamuke na ina bimisa wana do na ina bimisa eloko moko kindoki ya ba congolais, kindoki ya ba africain ezalaki mingi na ba pratique moko boye. De ba pratique mona ko pesa exemple ndeni nzamba zaki kosola na bango pe azosola na bakoko na biso wana azoyebisa bango ke makambo na azoyebisa bino bo enseignaka kango bana na bino ba enseigner bana na bango po etikalaka libela na libela ndesiko bakoko na biso babande pe ko enseigner bana na bango. Exemple ndondi bakoko lobake nzambe atalisi bango exemple ke po eloko nyonso o eza naturel, eloko nyonso oyo eza naturel na mokili oyo eza pe na puissance moko naturel. Na koloba wana na video mususu oyo nzambe a explikaki ngai eloko nyonso oyo eza naturel eza na puissance pe naturel. Bon na koloba kindoki ya bakoko na biso eza kindenge nini le baparents na bango bazoko enseigner ndeti bana na bango ke tala omoni nzambe atalisa biso eloko oyo, exemple kaka nzete oyo soko ozwi nzete oyo osimbi na maboko no fozala keba na malobo oyo oloba na monoko bande kotalisa bana na bango ke maloba eza na puissance fo yeba nini oyo koloba. Si tout so osimbi nzete o wana na ozwaka exemple, si tout so osimbi nzete oyo koloba mabe pona muntu te, so osimbi nzete o fo loba bolamu pona muntu wana pole oloba bolamu pona muntu wana nzete oyo eza na puissance ekosala action wana. Soko lobi mabe pona muntu wana osimbi nzete o mabe po mutu akokufa. Ozomona le bazo ko enseigner bana biloko ya bongo eza na bana musu babotamaka deja na jalousie na mutema mabe. Tozo exemple ya Caïn na Abel, tozo exemple ya Caïn na Abel. Caïn abomaki Abel pona kaka jalousie ki mutema mabe muninga a sali boye yo esimbi te obomi mutu. Donc abotamaki deja zaki dana mutema moko ya mabe ya jalousie. Caïn azaki ndoki woni ezaki ndoki kindoki ko boma mutu eza deja ndoki ozwi mbelo tie mutu eza deja ndoki. Donc ndoki ya bakoko na biso ezalaki ke aza na mutema mabe aza na jalousie muninga lokola balobaki nzete oyo so na simbi yango funa loba malamu pona mutu, so na lobi malamu pona mutu esala pe mutu ana malamu, so pe na lobi mabe pona mutu esala pe mutu ana mabe. Ale yesu ko na mutema mabe laka kozwa nzete wana abandi koloba mabe ezozwa mutu. Omoni kindoki ya bakoko na biso ezalaki ndenge wana ezozwa mutu le mutu akoma na pasi le bakokene pona bapa banganga nzambe batu o nzambe apesaki mayele ba prophète o wana bazaki vraiment makasi bazalaki ko travailler pendant makasi le boke na mutu abela boye poani mutu asale boye za ndeko na ye alobeli maloba mabe boye yaka boye bakosala makamyo tita musu mutabiki. Donc kindoki oyo ezalaki na ba koko na biso ezalaki na ba ja wana bayebaki ke soki oza na problème na mutu ozwi kaka otoyoka ole tozaki bana mike
ke bato misala mabe bazalaka alongoli bilamba koti na toilette bandi koloba mabe pona mutu na toilette ekozwa mutu do bayebaki biloko abongo kindoki na bango oyo ya biso ya Congo ezalaki na bakoko na biso ezalaki biloko abongo kaka ya ba pratique moko mabe ezosala boye donc ezalaki na ba makambo ebele kuna vraiment eza lokwa nde eza lelo te na Congo wana mutaku wana kuna lobe biloko wana zana mambo ebele koloba oyo ndenge ezalaki na tango akala na ndenge ekomi lelo eza normal te. Eza normal te na famille mutakufi moko bofande no pe bokangi maboko nzamba pesa ki nzamba azui akufi mibale misatu mine na ne moko na famille mo bato bakufa misatu na tanga kaleza kite na tanga kasoi mutu moko ka akufi modeli famille kotelema bayebaki nzamba pesa ba mayele ndenge ni bakosala pona kokanga likambo fo baluka likambo euti wapi baosala nyonso baoluka likambo euti bando ke pa banganga kisite bando kende pa bato oyo batobengaka bangunza neza ba prophète do bando kende pa ba prophète pona koluka koyeba likambo euti wapi mutakufi na aja mukie pona nini et puis pona koyeba ko protéger famille o etikali bakufa lisusu te bayebaki ke so liwo ekoti na famille ekotaka vraiment donc vraiment ezalaki biloko abomelelo koma bato bakufi kaka boye balandani bakena bango bato pe bafandi kaka de biloko moko abongo siko bon naza kutu wana te elo na oloba siko makambo ndenge nini biso na Congo siko ki différence nazopesa bino différence ya kindoki oya mindele sikoyo Satan kotaki kati na bango apesi bango mayela mabe amemi bango na bamonda mai na lobango amemi bango na bamonda mai bake kosala ba alliance kuna na banzambe ya mai banzambe oya mabe bake kosala ba alliance na banzambe wana ya mai na Satan na biloko bon kindoki na bango sikoyo ezalaki ya ndengwana kindoki ya mindele sikoyo ya bongo. Siko différence ni na koloba entre kindoki oya biso o bato banda kosalela kindoki na ba pratique kaka sali kindoki ya loki mutu na kindoki oyo ya mutu oyo mindele o kindoki na bango oyo bakende kozwa na kati ya mai o bazosala ba déplacement moko boye ba biloko moko bongo o bazosala kwa Satan ayebi makambo kwa nzambe bien mambo spirituel bien azui yango siko bandi kozwa siko puissance na bango baosalela na ba makila bazosalela siko ba puissance na bango na ba kozwa ba don o nzamba tsaki kati na biso balati bango ba système pona kozwa ba don o nzamba tsaki kati na biso toyeko koma tina bangunza o bazaki ya solo o bazaki ya nzambe ba chef coutumier na kala bazaki ya nzambe mais après siko l'air mindele ba yeli biso kindoki na bango o ya mai kindoki na bango makasi wana mabe ya mai nde siko bangunze bele banviaki peke banviaki kindoki ya mindele batuni nde zaka tuni na omema yo nde sike ya kokoma peke to ekomona bangunza mususu ba prophète mususu kuna bakoma kipe okonde lelo to omona ba église ebele ba pasteur bakoma na ba loge bakoma na kindoki oya mabe ya makasi bandeko nanga bunda na bandoki ya famille kaka bazana banko makasi te bandoki ya famille mais soko bundi na ba pasteur o bazana ba loge ba pasteur franc-maçon wana bandeko nanga do nzambe kafo oza makasi ngandeko na bino mwasi so nazolo babueza ka nzambe kaka na bunda na pasteur mokoko donc na kota vraiment mambo na mingi te donc eloko yango na ina loba na bino ke biso ba congolais toza bato o nzambe ako travailler na biso pona enlèvement de l'église ako travailler na biso pona avant na enlèvement pona ko renverser système oyo ya bosidanto oyo pona ko kitisa bango po Afrique emata au travailler na ba congolais makambo wana nyonso au travailler na ba congolais ko bato o nzamba nga kitisa baza bato ya Satan o Satan travaka na ba mindele wana donc biso sko bato na biso o ba koti ba loge za mindele bato ba initier bango ba koti ba nina ba kaba juif ba biloko moko bizarre wana o bango ba kota donc eza ba set ya mindele eza ya biso bato mwindu te
ozomona biso mutu mwindu soka aza na ye na kindoki kuna na biso nde tosamba baza na puissance te bitumba na biso na bandoki na biso famille ezalaka makasi te mena bato wana nde ezalaka vraiment makasi na kopesa ba différence nango oyo nga na kutana nango na kopesa ba différence nango ndenge ni bitumba na famille na ndenge ezalaka c'est ça sikoyo na linga loba moko ya arme ya monguna satana oyo azobundisa ba congolais ezali ke kokotisa pauvreté na mboka kokotisa pauvreté na mboka eza arme ya monguna satana ayebi ke funa kotisa pauvreté makasi na mboka oyo pona zwa bato oyo nzamba azokana kotravaye na bango lokola ye azotravaye pe na bato na biso ya gouvernement ye azotravaye na mindele baotravaye na bato na biso ya gouvernement indirectement bato na biso ya gouvernement baotravaye na ye donc bakoki kolinga te babongisa eloko moko na mboka po mwa équilibre ezala mpona ke bakoka kozwa biso te monguna satana aza na posa puissance aza na posa ya puissance po atravaye makambo ya nouvel ordre mondial oyo puissance nesiko azwaka yango pa na biso bana nzambe azwaka yango pa na biso bana nzambe sikoyo azotala na Congo wana na Afrique kaka naloba azomona ke bato baza na puissance tellement makasi il faut nazwa bango pona banda na makambo oyo nzambe atalisaki ngai ezalaki mokolo mosusu mwa mikolo utoleka wana ndeko moto osola na lobi na Kinshasa kute koma nango mwana aza na ye na 18 ans papa na ye mosala eza nango te mwana na alingi tata moko mobimba aza kutu mokola papa na ye akoya na jeep kuna na voiture ye kozwa mwana sukulu pe papa nazoya akoti pe na voiture papa azotala mwana akoti na voiture ya jeep papa mwana kei na butu wana so ekomi butu papa mwali aleza ta fandika azozela mwana kendaki le mwana koya baye kokita mwana na jipi papa lobi mama na bande kozelaka yo ya pona lala balali tongo le eta na papa bengi mwana lobi oyaki na nini lo onyo oyaki na lobi mwana bimisi o ayaki na lobi papa abi merci ma fille soki yo te mbe na yibite so tonga to suka wapi le na yoka bonga makambo boyisa mape na Kongo lobi wu esala ezo salama noka passe na mutema nga ba papa baza suna dinito bazali na mutena bana banga basi yo papa mobimba oza kutu mukola papa wako oza pe na mwasi na ona ndako wako luka mwana oya ngai ndeti ba papa na biso ya Kongo akala wako luka mwana bon nenga kolanda ona lichette oya okuma kutu pembeni wana te donc vraiment esala anga passe na oka passe le nazo bondele bando sa anga passe ngabi ba papa na mawe pona kozanga tala dinte na bango ki papa eza lisusu te siko na mitema seke esala bango pasi mais asala nini esala anga pasi après mikolo uto leka na soli na cousine na Kinshasa alobi kutu bayibinga telefone batu ya moto moko bakomi kotambwa na ba moto ba des personnes ba otambwa na moto alele yo monka moto ezo leka après bakobenda osaki le ba obenda osaki yo soko kangisaki na nzoto boye le ba obendo yo monoke beta mutu kuna akoya beti kutu mutu abinga kutu chance batu bazozoka batu kutu camion pe koya etuti pe yo okufi ngana bi abi moyen te biso awa vraiment et amakasi bana ba otambwa na moto bazosala bon noki passe na mutema ngabi nzambe Kongo na biso to suka puis papa sala na fanda subo na eko mona ndeko moka uti Kinshasa abengi nga tondo sola na kuti na tunye boni Kinshasa bi mama Deline Kinshasa eza nango bien mais pasi moko na niveau mukiete Kinshasa eza na pasi makasi bato bazolela pasi kuto oleka na nzela bato modele bazo senga mbongo na nzela mususu kuto mona mwasi aza na ye bien mais akomi kobalusa miso azokosa ki aza aveugle abimi na bana mike po basenga mbongo na nzela bana baloba mama aza aveugle bopia biso eloko akolia eloko aolia bo baotala bomo ata mosusu akoseli aza na ye aveugle te ngabi mawe komi ti na niveau oyo bato bazosala boye mwa mosana binanga ya solo na mawa vraimen ngabi
no bande ko kabela bite na bande ko kabela bango ba mbongo na nde ko kabaka nga na bi pasi mutezo sala ba mama na basala bongo bande ko nangisa kinga pasi na mutema. Après sikoyo soki nazo bondela pona Congo ndika na isa bino to bondela pona Congo soko zo bondela pona Congo na isa bino ko muto abondela pona Congo na mutema moko o aza na susi ya Congo na mutema moko boyeba ke liwo eza musika na yo za na susi ya Congo maka moni bakombata o babumutu so azo bondela Congo na mutema moko abondela Congo pe azo sambela po mamba Congo eza toko obunda aka boete foko sambela pona Congo nzamba lingi bato ebele to sambela pona Congo ndeka na lobaso tozo bondela makasi pona Congo tozo pusa su makambo o nzamba okana kosala pona Congo tozo pusa ngo ekoma pembe ndo to beta karate na makambo eleka na Congo do video o nasali pona koyebisa bana nzambe to bondela pona Congo yango nazo expliquer bino makambo o donc vraiment sozo bondela pona Congo nzamba kobatela po omona bisengo oyo kokoma na royaume Congo omona bisengo ekozala na royaume Congo donc yango na futo bondela pona Congo po makambo wana ekoma vando siko le nazo bondela pona Congo nazo bondela nga binzambe mona penda ba mama bazokosela ki aveugle bazokosela ko balusa misu baloba ke baza ba aveugle po bapesa baombo po bana balia nzambe mona batu wana bazosala ngo pona passe oh Seigneur nga binzambe mona batu wana bazosala ngo pona pasi yango bazosala bongo bazosenga bambongo na nzela bazokosela ki aveugle bazobalusa ba misu na misu ya kokufa bango ka pamba nzambe limbisa bango ndenge bazosala mabe bongo limbisa bango bazokosela ki aveugle eza pona pasi eleki mona bango mona nazolela na obondela pona nzambe esalaki une semaine bande kolangesaki une semaine so nazo bondela pona Congo nazoloba likambo wana mukomsu na bondeli pe wana pa nasisaka ko bondela boye nzamba ekoyebisa ngai bandeko nzamba ekoyebisa nga lobike Adeline yaka omona makambo ezoleka na Congo yaka omona makambo oyo bandeko na bino bakongole bazosala nazoyebisa bino vérité na okosa bino te na okosa bino te nzamba binanga yaka omona makambo oyo ezoleka na Congo o bandeko na bino bazosala na Congo leka nzamba zoloba bongo ezaki no na lalite donc ndeke za kosisi kobondela otelemi ozobonga moluka place olala pa nzamba lobi na na litoi le nzamba lobi na nga bongo mba muko esalinga na comprendre te na ke ko se retrouver na Congo le na se retrouver na Congo donc omoni nga na ye na Congo na obenga on na esprit mais ki bo moto na nga ezosala à 100%. Donc ki bo moto na nga ezosala à 100% mais na bimi na Congo na yebite so ezaki na moi to na butu na bosa so ezaki pu ya nini vraiment na kenda ko bima na Congo na moi bo le na bimi na Congo mbala moko na bimi na Congo na ezaki mwa ba soir ndeti ba 18h ba blo mwa bondeti ba 18h ba 18h ezaki bon ezaki ndeti ka après midi moko kuna na kati ya Congo le na bimi wana bandeko na ngai na komi ko yenga kaka na bala na veni moko wana no tala ka omoni ko bimi si place moko boy wana o mutala naza wapi nakomi andeni nazo baluka mba moko neko kanisa nga na bi nga nazaka na poto nzamba mutalobi na nga na mona makambo ezoleka na Congo na mona makambo oyo bandeko na biso bazosala na Congo nzamba lobi na nga ndenge wana mba mona eko comprendre espoir nzambe mutamemi ngai awa nazala na kimia nzamba meminga na mona makambo oyo ezoleka en tout cas nazaki nga mo présence nzambe pete mungo moko te eloko te nazali vraiment nga moko na telemiana mais nazo comprendre pete nzamba meminga awa na Congo na mona makambo oyo bandeko na biso bazosala na Congo nini mba mona tala boye na mkwe moko wana na moni ba moko na balabala
monika na Kinshasa nde ezalaka botie na bino bana balabala bato bafandi na moni ba moko na balabala kuna nde na moni mwana mobali moko aye abana mibali bafandi na bawana na moni mwana mobali moko aye kofanda na mwana mobali ana yebi ye mwana quartier na biso na moni mwana quartier na biso moko aye afandi place wana bamule na moni bamonga na bi funa batama mwana mobali oyo polera omona ngai akoloba ade yo oza ana Kinshasa bandeko no bayebi te koza ana Kinshasa ndeni ake koloba kuna pa bandeko na biso ke ade kuta za ana Kinshasa na moni nga kutu nde na yeli awa eza nzambe mutamemi ngai awa nzambe mutamemi nga nga mokutu nazo kompote ndeni na komi na Kinshasa awa eza nzambe mutamemi nga awa na kotala makambo oyo bandeko na biso bazosa ana Kinshasa me mwa mbalo lera komona nga lena ko expliquer ke eza nzambe mutamemi nga awa au comprendre na ete au ke koloba kuna na ndako se mie na bata mwana mobali oyo nazo lukasko nazo contrôler ye pona bata mai na mona boye mwana mobali moko mususu ye asimbi mwana mobali ana loboko bakei bakoti na lupangu moko ezalaki wana bamonga na bi ndenga zaki kuta fandi na ba eza bien na ndeko contrôler so nga ya nzela oyo na kimi na batami mendenga koti na lupangu wana na porte lupangu ande ezali soka bimi boye mbala moko mwako kime kozala te se mie na kima na kende kobatama na moni clinique moko ezalaki pembeni wana nde na ke kokota na clinique wana nde na koti na clinique wana mbala moko na komi guichet ezalaki wana mbamole na koti na clinique yana nga mona tali bato yango guichet baotala nga bi bosiko na osani nalobaka na ye koluka docteur après na osala nde nazo comprendre te nzambe amemi nga awa na kongo na mona makambo ezoleka me nazo comprendre te loo nini siko na osala mba moko nalingi napusana kaka pai ya na guichet wana esika bainfirmiere na banda oyamba bato na clinique wana nde mbala moko nayoki mbamo bainfirmiere na bazosolola babi makambo mpenza nayebi te soki eke suka wapi makambo na ezoleka na Kongo awa bana mibali mpenza kitoko boye bazoya na bango awa kaka kopesa nzoto bazoya kolala bango na bango mibali awa bana mibali kitoko boye bamunga na kamunga na bi na koti sko lisona bango na tuni nini babi bana mibali o batie ban wana bafandi na balabala wana si bayaka wana bafandi na balabala wana na ban wana alapre bana mibali misu bayaka wana bango balalaka kaka na bana mibali basalaka rapport sexuel na bana mibali yango bayaka wana na bana aponi oyo alingi aka koti na ye na kati kuna donc moni lupangu wana do baola secteur lupangu o mwana quartier na biso akotaki babe moni lupangu wana eza hôtel mais hôtel moko eza ko batama donc kondima te kutuke eza hôtel so koti kuna na kati eza hôtel mais hôtel wana eza kaka mibali na mibali balala na kakuna lena yoka kibinu bongo bandeko na ngana bima place wana na bimi ba moko place wana mbangu na bimile na yiwana na koma bwe na bana bato bazalaki te na bana nga biwapi bongo na kesiko na telemi na fasi siko ya lupango ngo na bina zozela bango babima nazozela bango do nazotambwa na kandaka wana nazotambwa nga bilelo bakomona babima makamni bazosala nzambe na nga na banda kolela bandeko na nga na bandi kolela nga binzambe na nga na mabela Kongo makambo nini bazosala na mabela Kongo bamona mwana quartier na biso wana aye kobima lera bimi bamona benga ye na kombo na ye le na bengi na kombo na lera moninga ade yo za Kinshasa nga biyaka wa yaka ade yo yeki Kinshasa moko nga biyaka wa makamni otosa kuna na kati makamni otosa ni alobi na nga bina ya kota kamba nga bitete to kokosi kokosa nga te na yebi deja makambo uto sala kokosa nga ite na yebi makambo uto sala kuna na kati ya lupangu wana na yebi makambo uto sala yebi sanga verite mbamuka bi abandi kosenga nga de pardon limbisanga kofunda nga te de pardon limbisanga kofunda nga te nga na bi non yebisanga verite makambo nini otosala yebisanga verite afukami
afukami wana de pardon kofukama moko nano ezalaki ya kosenga nga pardon afukami de pardon limbisanga kofunda ngai te azolela nga mpe nandi kolela yebisanga verité makambo nini ozosala makambo nini osali nalingi nayeba verité bandeko na nga boyoka mwana mobali wana bandi koyebisa ngai alobi na nga abi ade nde naza boye nauti olongwa mosala balongolaki nga mosala naza na mwasi na bana rentrée scolaire kolia ya bana na koki te nazoluka mosala partout nazozwa te nazosala nyonso nazozwa te bana nani akosunga nga na bana biloko madame abandaki koteka ekwei nango mpo kaka azolisa ndako ezokoka lisu te don nakomi kosufi nazotala bana boye nzala na bana nakokaki te nde nayoki coopération oyo nde nalobi naya nga biyebisanga coopération nini oyo osali coopération nini oyo oyoki alobi naye koyoka ke nakoki kokende koteka nzoto na ngai mpo nazwa mbongo alobi na nga de eza pasi eza facilité nazosouffrir abi nazalaki semaine passée nasalaki yango bapesa nga alobi na nga boye alobi bazofuta biso pa air alobi wana zolela alobi na nga tozosouffrir ade nazosouffrir eza pasi nakoki kosala yango te pasi moto etindi nga nasala yango souffrance etindi nga nasala yango mpo bana bazwa mwa eloko ya kolia mwa bakaye mwa minerval ya bana yango omoni nazwa kosala yango chaque semaine bazofuta nga $35 abi nange eza facilité bafuta biso pa air alobi bana mibali wana o bazolala na biso nayebi te soki bazomela biloko nini wana azolela abi nayebi te so baomela biloko nini soki apenetre yo akosala donc akowumela bazozala makasi moko siko bazokonte pa air donc ileri ya koti kati na yo wana ye azoexplike nga abile ya koti kati na yo babandi kotala air donc air ya koti kati no boyebi ke bandi na air boy inéditant eza na $7 wana azoexplike nga abi 1 heure du temps eza na $7 so osali 2 heures du temps oza na $14 alobi ngai nasali 5 heures du temps kutu bafélicité ngai balobi na ngai naza makasi alobi pasi boye mpona kosipote ti 5 heures du temps azolela alobi pasi mpona kosipote ti 5 heures du temps ezalaki facile te mpona zwa $35 oyo abimisi mbongo ta $35 bapesi nga yango oyo bapesi nga yango ade so olingi zwa mbongo yango kofunda nga te mwasi na ngai yeba makambo oyo te ade pardon azolela nayoki ye alobi mbamona bandi kolela nga bi non na mabela Kongo makambo ekosalama te makambo bosala na mabela Kongo nzamba alingi yango te nzamba azomona bino pourquoi pona pasi po bana balia moye mususu okoki koluka eza te moye mususu eza te abiade moye mususu eza te naluki na nyonso naluki nazoyeba te place akozwa mbongo bana balaswa eza te nde nayoki coopération oyo yango moni na décide koyaka chaque semaine une fois nazwaka ta $35 po esipote nga nakangisa bana bazonga ta klase na mwa kolia muke mais eza facilité semaine passée nazalaki awa nabelaki pasi nasalaki 5 heures du temps na pasi boye nabelaki
tila na kena ndaku na sali ke na récupérer moi santé na monde siko na komwa bien ya ona Yesu su lelo ndenge naza na pasi nazoka pasi batongo so bazo mela biloko nini na isi bango na bandi ko ebisenga na bibozo lala na Satan le diable bozo lala na Satan ye moko batu wana baza ba sataniste batu wana ba sataniste Satan zo kota kati na bango lera zo kota kati na bango nde azo ya kolala na bino azozwa bino nyonso azozwa bino ba chance azozwa bino ba puissance azozwa bino nyonso musala azosala yangwana Satan ye moko mutazo lala na bino eza bato bino bozo mona te batu wana baza ba sataniste Satan zo pesa bango ka mission ba kolala na bino le bazolala na bino eza Satan ye moko azokota kati na bango nde azolala na bino azozwa bino nyonso azozwa bino nyonso botikana eloko te bozotikana eloko te azozwa bino puissance azozwa bino nyonso makambo nini bozosala ndeka nazoloba na ye wana mpona mona mwa mobali mosusu azobima place donc bandeko na mokuse na bimi benga su mobali na yaka na biso yo zalaka ya kofuka maana kotelema te yaka ako nazalaki na autorité moko de autorité na kanda moko nazalaki na puissance moko devant bango ba mibali wana bakokaki ngai te na bengi yaka omuna aubudenga oka yo nana so yebinga to nini de place wana balingi te muta ezala na yeba bango de place moka kobatama do ba azasi ke muta koyeba nga azate bango pe bakota na babomba na basekret loba so omoni mutu mo azo souffrir nde opisone nde to benga koki opisone ke yaka coopération moko eza kuna boyeboye na isi bino na benga mwana mobali mso amibali yaka sero ngabi yaka wa makamni utosa kuna makamni bi seyo yebinga to yebinga nina wa ngaki mangabi kokima te yaka angasa so ngabi yaka keko fuka makuna makamni bo sala na mabela Kongo makamni wayi atala mususu wana afuka me azolela ngana yisi tala kolela pa na nga kosenga nga pardon te tombola maboko na osenga nzambe pardon senga nzambe pardon nzambe mutameminga anzamba azomona bino senga nzambe pardon wana tomboli nzambe limbisanga na mbongo ne na maboko $35 nzambe wana skole na we fuka makuna se yo yebinga tondini se pardon kofunda nga te do eloko na bango ezaki ka lenga na oza no autorité ba obake sike sero ayebi biso yangwana alinga ke funda biso tika kaka na tosa mamba zoloba ngabi fuka makuna wana loba otosani kuno otosani se eloko te nina sero ngana lobitala yebisanga makambo yo otosala kuna yebisanga nzamba zo mona bino makambo sa omona mombala nga bandi kolela wa mibala bandi kolela abandi kolela selimbisanga nasali yango pona pasi elekinga yango nasali yango nakoki kutu te eza pasi makasi nde naza bona na mwasi aza na zemi komi 7 mois nanu nasali akushimata moko te mwasi alinga bota kala te na sui misu na luki musala partout nazozwa te nazosala nyonso nazozwa te do yangwana natali na yoki coopération oyo yango na yaki me nazokoka na ngai te tande nazabo ekutu nakoki na ngaka 2 heures dita po eza pasi bato na ebite so bazomela nini donc eza pasi po osala 5 heures de temps fo ozala mutu nasali kaka 2 heures du temps ta $14 yango wana zolela abita $14 yango nasali ka 2 heures du temps na kozo koka na ngate se limbisanga yango na décider nga bisikoyo ozwi $14 wana après siko ngosa abina décider ki siko nga biboloba na nga vérité abina décider ki siko lokwa nasali 2 heures du temps nazwi $14 douleur eleki makasi nakende nano après 3 jours lisusu douleur oesi la ala prena ya po $14 nana yoke kopesa mwasi a vivre na oka malembe comme ça na ya susu après 3 jours na sala lisusu nakende na fisika so mata mwa paka kusha sala ta mwa ba nini
Nebisio na bandi kolela. Na lela kyo ya kolela. Na bina mabela Kongo boko yuko sala makambo te. Na mabela Kongo boko yuko sala makambo te. Nzamba zo sepea na bino te. Nzamba zo sepea na bino te. Nzamba zo mona bino. Nzamba zo mona bino mambo sala awe za mabe za mabe za mabe. Nzamba zo mona bino. Pourquoi bozo sala boye bino bana mibali. Boza ba PDT. Boza ba homosexuel te. Boza na basi bozo sala boye. Se limbi sa senga bitala likolo. Tombola maboko senga nzambe pardon. Tombola likolo maboko likolo senga nzambe pardon. Ko senga nga pardon te. Senga nzambe pardon. Na monsu msu azoleka na kesusu yaka nga bude na bise yaka. Fukama wana fukama. Afukama na bise yedo ba verite. O se kofunda nga te. Na biye bisa nga bina nga ser. Nde nazabo na shayaka na nga. Na tekaka na nga papa kufa. Totika na mama na baleki nga mwana liboso. Nga mwana liboso na tika na baleki na mama na ngai. Na luka muke. Na boko la ka mama na nga. Ya kolia na baleki na nga. Ezanga ate. Na nde na shayaka na nga. Menata o mama beli mama zan hopitali. Mama zan hopitali. Ba ordonnance ebimi kuna. Mbongo sombo ordonnance ezate. Ya kolia na kokaka na nga ndi na shaya na nga. Ya kolia na lisa mama na baleki. Me ya kisi na kokite. Hôpital na kokite. Tellement mama boko biso na pasi. Na za souci ya mama na nga. Wana mbali wana azolela. Azolela makasi azolela. Abi ma sœur. Na souci ya mama. Na linte mama na nga kufa boye. Papa sa kufa. Totika na mama. Na linte mama kufa. Yango lena yoki coopération o ba pesinga coopération o na bino sa n'importe quoi pour maman na nga bika. Yango na ye se na kokite pasi. Na kane na sa ata 5 edita na jwa $35. Na kokite na sipote kaka na 3 edita bafuti nga $21. Abimselinga mbongo, abimselinga ordonnance. Abimselinga mbongo, abimselinga ordonnance mwa mbali wana. Alobi na nga bise tala ordonnance yango yo. Na kosi oto ordonnance yango se. Ordonnance ezo senga $14. Bakisi ezo senga $14. Na sali nde na wuti ko sala o na sali wana. Bafuti nga $21. Yango $21 yango. Na zota $14. Na futela mama. Na sombia mama bakisi. Pasi tembele ki na kokite. Na bina kende bona zonga susu. Ata kwe 4 jours so na okinzo to bien. Na zonga na leli susu bandeko na wana bandiko lelanga na bilikola pasi. Likola pasi. Weko teka nyonso oya yo. Weko teka puissance na o nyonso nzamba tia kati na yo. Bozo lala na satan le diable. Bozo lala na satan emo bola na batute. Bato bazo lala na bino baba satan bino ba mibala ndenge nini. Pona pasi bolongoli dignité na bino. Boza na dignité ki mobali na bino te bino ba PD te. So boza yi ba PD na ngana ba ke boza na ba PD. Boza ba PD te. Boza ba homosexuel te. Bozo sa onga pona pasi pona nini. Pona dini ser. Model ba mibali wala babade kolela mama. Bande konanga ba mibali bazolela. Babito zo souffri na musalo to sala. Tozo souffri ba futa na ba on pe biso bien te. Na inédita $7. Yango tozo sala kaka boye. Babandi kolela babeza pasi. Bazo yebisa biso to ke pa ba docteur mo bazali. Po ba pesa biso ba kisi. Poto tiaka poto zonga kabie poto yaka. Na isi no bandeko na lela ki ya kolela. Na moni mo mbali mso azobima. Na isi yaka. Na tandaki bango wana bandeko nanga.
ebele ya bana mibali soka bimika na benge efukama babandi kolela baotomba mabona mbongo na bango na maboko babandi nazoyebisa bobosenga nzambe pardon azomona bino mambo osala kosala mate na mabela Kongo na mabela Kongo makambo bosala nzambe asepeli na ngote nzambe alingi yango te mabela Kongo eza mabela bokosala makambo ote bokosala makambo ote nzambe azomona bino botika bosenga pardon ba mibali wana bafuka mi batomboli maboko likolo babandi kosenga nzambe pardon bazolela baosenga nzambe pardon ngana bango tozolela na biyo bana mibala ndenge nini pona mama za na hôpitali nano mona teke osali pe makambo boye mama no akufi pona nini osala boye malamu kutufa kotika mama kufa malamu kufa lotika soka alingai kokufa alingai kokufa soka alingai kokufa alingai kokufa bandeko na nga na lelaki bato bayebisaki nga baka ebele mususu wana bana bazobela bafievre mbonga ya bakisi eza te yango na tali likolo na tali na se na oki coopération oyo na lobi tika na ya kaka na sala pona bana bandeko na nga bozoyoka likambo oyo nga nazalaki nango pasi de même jour wana nakokaki kosala video te de même jour wana nga na binzambe na nga makambo tokomi na niveau nini nayebisa bandeko na ngai tobondela pona Kongo tobondela pona Kongo makambo ekomi mabe makasi tobondela pona Kongo le même jour wana nakoka ete pona zaki moi mobimba ma ya miso ezobima yango moko so nakanisi senyi wana nde na bandai kolela na bana mibali wana maya miso ezobima so nakanisi senyo na nde na dolela na ba mibali wana maya miso ezobima nga bandeko na nga nakokaki kosala video te mikolo wana so nasalaki video kaka periode wana video ngeleka bien te pona nge na banda kolela pona zokoka te ndenge kutu nazosala boye vraiment na bondeli nzambe ke le na koloba likambo ona lela te nazala makasi napesa message eleka bien pona kolela message koleka bien te yango moni nazo kosala video oyo bandeko na nga nazoyebisa bino ba oboko mona ngo aventure nayebi te pourquoi nakoya kosala aventure modèle oyo isala yenga pasi bandeko na isala yenga pasi na condamné bana mibali wana na lobelaki bango en tout cas na lobelaki bango balelaki bazolela batomboli maboko likolo nayebisi bango boza bapede te so bozalaki bapede tongai to comprendre nenga na comprendre ke boza bapede te boza obsédé te esprit te mpo bapede bazaka baza na esprit oyo tinda bango basala bino pona pasi na mabela Kongo nzambe alingi makambo boye te na mabela Kongo nzambe alingi makambo boye te mabele o makambo ote bandeko na nga na lelaki ya kolela batandamaki ebele na kokonte bango te so mutabimika na zui do yangwana na lobaki ke nasala video pona bandeko nyonso nazo koloba yango video o nasali vraiment oya kosala yango ata na audio tia yango na audio tindela bandeko no na Kinshasa epanzana na Kinshasa na audio na osala pe na vosi na kopartage yango na nzela ya vosi etambola po batu o bazosala yango bandeko na biso nyonso o bazosala makambo oyo eza ya biso te makambo oyo eza ya biso te makambo biso toyokaki yango ke mindele mutu basala kango toyokaki yango mindele mutu basala yango koma ekomi na biso ba Congolais mobali ya libala papa ya bana na mobali na ye na mwasi ne na ndaku azokende kopesa nzoto kuna pona alisa mwasi na bana bandeko bozokata somo te bozokata nkele te bongo moko na monaki wana mutu engamba mobali mbinga tala mutu aya kozwa epo bakota ne kuna mukuse boye bakoti na ye kuna bandeko na ngai nga na monaki nzambe arevelaki nga
na réellement na réalité boy naza na confiance ya nzambe o alakisa nga makambo naza na confiance ya nzambe o alakisa nga makambo à 100% na yebi ke makambo o ezosalama na Congo na façon nyonso ezosalama na yebi ke bana mibali bazoke kosala kindumba pona kozwa mbongo donc na yebi te na façon o ezosalama mais o nzambe atalisaki nga o nakendaki komona wana bazofuta bango par air soko za makasi osali pe ba air ebele ozwi mbongo ebele mais bango bazokoka koka ngote po ezozala bango pasi mutu moko ka wana mutu asaki 5 heures d'etat lobi ba félicité kutu na baninga ne babi yo za makasi donc ozomona donc yangwana bandeko nanga mibali o bozoyoka video oyo nzamba lingi bo se repentir oyo nyonso ozosala ngo se repentir vraiment na pamboli nzambe po oyo atalise nga na esprit esalaki ke bana mibali wana bafukamaki babandaki kolela nzambe basengaki nzambe pardon osanti bazolela penza na motema moko bazosenga nzambe pardon yango eloko o nga nazosenga bandeko nyonso bokolandanga tobondela topesa bandeko na biso nyonso bakongolais o baza na Congo o baza na pasi kuna nzamba sala mpona mboka Congo nzamba sala mpona mboka Congo monguna satana azomema mboka Congo na pasi mpo mabe komebele azomema mboka Congo na pasi mpo mabe komebele tala bato bazokata bato machete mpo bayiba po bazwa ba portable po bazwa biloko baza nango besoin batu combien bazokufa batu combien bazotika na ba défaut ba cicatrice na nzoto poka mutaninga yibo eloko amuke donc valeur ya muntu eza lisusu te likola pasi donc eza monguna satana mutasali yango ba bien obiso to ana na Congo kuna ba matière première obiso to ana na Congo kuna bandeko na ngai soki batikela ki biso ata 10% nango so batikela biso ata 10% ya ba matière première na biso makambo ngaki osala te so bapesa biso ata 10% ya matière première na biso kuna makambo nge salama te lokwa bazwaka nyonso moyibi nini oyo bayibaka biso sans kutuke bolobake lokwa tozoyiba bango topesa bango te bozomona te pasi oyo ezokoma na Congo eza vraiment spirituel pasi oyo ezokoma na Congo eza vraiment spirituel bandeko na nga eza vraiment 100% spirituel po bazwa ba puissance ya bato po bato basede bazwa ba puissance monguna satan aza posa ya puissance po a travailler nango a travailler na ba puissance eza kati na biso ya aza na puissance moko te ya aza na puissance te satan aza na puissance te puissance oyo eza kati na biso bana nzambe yango ya travailler kanango donc azozwa yango na bato bolanda nga boyebi na yebisa bino lolenge ni na yaki angai kokotisa nga ka musapi na anis na nga po étouffer nga donc na yebisi bango bazoko étouffer bino bongo na satana azoko étouffer bino azozwa bino ba don azozwa bino ba chance ba puissance nyonso azozwa yango bandeko na nga tobondela soki tozobondela te soki tokotala makambo oyo te tolela nzambe te mpona makambo oyo vraiment ekozala pasi epi bato yango wana azomona pasi soki amoni moninga mosusu azosufri na pasi apistone ye tala kobetela moto lisolo te kuna so eza boye moto ata boyi soki akanisi suka nango te nake emeka baokanisa eza fasile azoka emeka mpe bazomona oyo bango makambo ozomona do yango wana kana ninga na partage na bino bandeko nanga mibali pardon eza soni pona bino makambo bozosala bozobanga basi na bino na ba famille na bino so bayoki yango bokoyoka soni eza mabe me bozobanga nzambe te nzambe azomona bino botika bana mibali kokesangisa nzoto na baninga na bino mibali botika bopesa nzoto na bino dignité bopesa nzoto na bino dignité bopesa kala te so totiki ka boye makambo ekoma normal ekoma nango normal nde tobandaki komona ba prostituée ya basi ekoma siko ba prostituée ya mibali kazaka prostituée za mwa mobali
boye boye et puis boza na ba famille boza na basi na ndako eloko ni bozo komi lukia na banzoto na bino ezala physiquement boye bozo komi lukela ba maladie yango na bondeli bino na bolingo nzambe lolenge na ndoto wana na monaki bana mibali bofukamaki basengaki nzambe bolimbisi en tout cas nzambe asala biso ngolu esala mape na bomoto boye esika nyonso mwana mobali moko azali na mboka Congo ezala na mboka Europe partout esika ba Congolais nyonso bazali oyo asalaka yango nzambe kota na motema na ye Saint-Esprit kota na motema na ye kota na motema na ye nzambe po ete atika makambo wana atika makambo wana Seigneur lolenge na lotaki na lolengo talisaki ngai ete bafukami babandi kosenga pardon kolo tikete kokisama na bomo ya moko na moko po makambo nyonso ebandaka na spiritualité nde ekoya kokoma na physique boye lokwa na spiritualité vraiment namonaki basengaki pardon tobondela bandeko nanga tobondela yo okolandanga soko ozwi message o partager yango totia yango na bavosi na baaudio po lokwa na Kinshasa problème ba megeza pasi pona kolanda ba video totia yango na bavosi ba o ebele bozwa ba message na botie na bavosi bo partager message oyo nzambe akomona biso tobondela makasi pona Kongo na biso kimia ekota mabe oyo esila pasi tobondela pasi esila toza na biso na présidente toza na mikonzi te toza na gouvernement te Kongo nga na monaka Kongo eza lokola mboka moko banetike na mona Kongo lokola banetike na banetike baza wana nzambe moko ayebi o akosala pona biso poso tozaki na président tozaki na bato na gouvernement tozaki na bato o baza na mayela bomoto bakolinga te pasi o ekoma modèle oyo ozomona Kongo wana ata ya mingi te ata ya muke mutazo ne fiske matembeli lo pondu lobi Thompson po bana balia bopitali wana est-ce que vraiment ekokaki kozala Angola kuto ezalaki na bopitali ya minene na Maria Pie ezalaki ofele école ya bana ezaki ofele na Angola na ebite lelo so ekomandeni soki ezata na niveau wana na ndimite ke bato bakoma tina niveau ya kosala mabe wana na ndimite bato bakoma tina niveau ya kosala mabe ozomona de na Congo na ba riche baza ba riche makasi ba pauvre pe ba pauvre makasi ya mabe ezokota katikati na Congo ya mwana na koyebisa bandeko obokola nanga eke omoni makamba boy normalement vraiment ba place bon fay ba kanga bozo sala prostitution ya bozoko ba mibali na mibali normalement vraiment problème te kalate mais nazo ebisa susu bato oyo bozo sala makambango bo se repentir botika soki bokotika te nazo ebisa bino soki bokotika makambo bosa ta abomination bosa na mboka Congo soki bokotika yango te bokomona bokonzi ya royaume Congo te bokomona bisengo oyo koya na Congo te avant no biso ba otozonga Congo avant no Congo ni bonga nzamba kosukola ba obaza na makila batu na maboko batu na gouvernement baza makila batu na maboko nzamba sukola bango ba oba soutenaki batu baza makila batu na maboko nzamba sukola bango bino pe wana ngam na oloba bino pe ba obozo sala abomination na mabela Congo nzamba kosukola bino c'est le moment bobongola mitema c'est le moment bo se repentir bobondela fukama senga nzambe bolimbisi na oyo tosala senga nzambe bolimbisi comme ça otiki soki okomona bana otala bondela pa nzambe otala soki bana na bakotandama bakokufa opona nzala yango kaka nazalaki nango mpona kopartager na bandeko moko na moko en tout cas bandeko nyonso oko bokozwa video oyo vraiment tobondela vraiment makasi mpona Congo makambo nzambe atalisaki nga ezoleka na Congo esalaki nga pasi nazalaki so na obondela nazolela ezosala nga pasi nakokaki vraiment kosipote makambo yango te yango mona alobaki fo ezwa temps mpona yebisa bino yango mpona nazwa maîtrise
na kokaka même ko partager likambo na bino vraiment nzambe amona moko na moko kwa kolanda video o nzambe azala na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia ezala na bino o nano s'abonner na Adeline TV te s'abonner na Adeline TV poto partager makambo o nzambe azo révéler biso kimia na kombo na Yesu Masia ezala na moko amen.